chargé d'affaires ya ambassade ya Uganda utaki kozala convoqué et pas ya ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ASBL, Mouvement National pour le Développement, baza toujours na ba tourner na bango na ba commune ya ville province ya Kinshasa pe VPM ya économie Daniel Mkoko Samba apesi pasi soni pe ma et pas ba congolais po ba pour ya biloko ezaka seko mata atako to même na ba suka ya bamvula o ya 2024 on les ali ba grande ligne auto bongse bino na édition so mokwalelo mbote comme Kinshasa Congo Brazzaville la diaspora partout na conférence de fileto pour pesara biso musala ki toko to continue toujours comme ça de manière que bon ça ba information moko sur et à temps réel. Mbotele so bande ko langa a ndeto fongoli édition la bisona élément oboy bakele chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ute kozwa mokola mercredi de c'était de l'Union africaine portée à Sika il y a deuxième mandat na ina maboko ya ministre ya culture et art portée oyo yangonde ba ko remplacer partout na ba institution ya l'état to za ba détail na élément oyo ndeko ya Congo botala oyo nde portrait officiel ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza vraiment ko ya esprit oyo eza ko constitué représentation photographique ya président de la République elembo moko ya pouvoir constitutionnel awa la République démocratique du Congo portrait oyo ya sika ya deuxième quinquennat ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki yango na maboko ya ministre ya culture et art madame Yolande Elebe. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous en tant que ministère de tutelle par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Ah ouais, la chancellerie des ordres nationaux, ndenge mibeko ya mboka eza kosenga po yangonde ekozala na ba institution nyoso ya République démocratique du Congo pe na ba bureau nyoso ya ba service public ba ambassade oyo eza na ba mission diplomatique na République démocratique du Congo na ba école partout ekosenga ba tia yango na cadre ya ba grand idéologie yango pe biso to betisika kambonda. Délégation intersyndicale on a travaillé au Koutana. La première ministre Julie Sumina Tuluka devant la ministre sectorielle la cadre de Koluka. Solution Moko Yamala Mu Ezoma et surtout que on a travaillé entreprise publique Moko Yamunene na portefeuille mais ba travailleur baza toujours que la pose pas salaire la bango ebimaka na kokoso Yamakasi et surtout pe ba kala même ba la grève na mikolo o ezali koya. Mwana ya Congo boyebake intersyndical ya Onatra bautaki kokutana na premier ministre Judith Suminwa Tuluka depuis mokolo ya jeudi le 19 décembre 2024 na cadre ya dialogue oyo eko permettre ba solution emonana na ba difficulté oyo eza na Onatra boyebake na bureau ya premier ministre tomonaki pe présence ba ministre ya secteur wana lokola Jean-Pierre Bemba Gombo Lito Tenge, Jean-Lycée Boussa, Naba Misusu, Madame Judith Suminwa Tuluka, la qualité na ya chef ya gouvernement apesaki bango, ba réponse point par point, na ba revendication, ya entreprise publique oyo ya portefeuille. Sans fausse modestie, c'est même visible. En tout cas, ce gouvernement, il accompagne Onatra dans tous les compartiments de sa vie. Donc, nous sentons qu'il y a une volonté ferme de pouvoir sortir cette entreprise de son professionnel. Bondi Melangai que Onatra a presque un an, plus de 36 000 agents actifs na ba retraités. L'intersyndical ba sepeli na ba réaction ya premier ministre ndenge ayoki bango kitoko pe animi ko répondre na ba désirata nyonso. Par conséquent, esengeli boyebake intersyndical ya Onatra bakani ko supprimer préavis ya grève oyo. Effectivement, sur les bancs syndicaux a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 et mois et les quinzaine de janvier et mois. Par rapport au dossier de spoliation, vous savez qu'après l'église catholique, c'est notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de la régime. Nous avons
toutes les listes et il y a une commission déjà que maman Premier ministre vient de mettre à place et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. Aussi Gérard et vibrant hommage au président de la République. Et si vous retrouvez ici, c'est grâce aux institutions du chef de l'État. Et maman Premier ministre a prouvé que vraiment il est nationaliste. Et nous sommes fiers. Bon, on a tra mon bangela entreprise oyo soki to exploiter yango malamu et qu'on répondre na ba problème ya ba embouteillage awa na ville province ya Kinshasa lokola na nzela ya transport fluvial pe ferroviaire yango pe biso to betisika kambonda. Chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Ouganda à la République démocratique du Congo a été convoqué après ça va éclaircissement à propos au chef d'État major na bango a outaki koloba et surtout que ezako tambola trop na ba réseaux sociaux risque ya ko bebisa bondeko o ezalaka entre les deux pays donc République démocratique du Congo na Ouganda tous les éléments au signé Benjamin Kilunga. Nekonanga ya Congo bondimela ke chef ya diplomatie congolaise Madame Thérèse Kayikwamba autaki kobenga na lombango ndeko Matata Tawa chargé d'affaires ya Uganda awa la République démocratique du Congo po na ba maloba mabe oyo chef d'état-major na bango ya armée alobaki maloba moko ya buzoba ya salité abimisaki po na le chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout po na oyo etali situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo na ba mécanisme oyo esabi po na koluka kimia ekota. And our position on this matter et notre position sur cette question has been clear est claire from day one. Depuis le début. And it is a matter that is being handled at higher level. C'est une question qui est gérée au plus haut niveau between the two presidents. Entre les deux chefs d'État. Et comme m'a déjà mon pépé à Mabé entre Ouganda et la République démocratique du Congo donc Ezako Senga ba éclaircissement ezala na part ya ba autorité Ouganda na oyo etali position na bango na guerre oyo ezakoleka la partie est ya République démocratique du Congo na ba question ya diplomatie na cadre ya ba relation entre biso na bango ndenge ministre d'État ministre des affaires étrangères abetelaki yango mbonda po komona neti kaka ba voisin na biso ya Uganda baza kobeta na système ya mpukumwifi baza koboma biso pe na système ya kofula mopepe dossier oyo eza vraiment à suivre po ebetami vraiment mabe makasi yango pe biso to betisika kambonda. Bientôt le 22 décembre 2024, journée prévue au Fondation Jonathan Sangu à Kanipo, na kopesa ba vivre na bandeko oyo ba bandeko continuer banda e bandeli ya mvula oyo. Boye bake ekoinda avec impact na idéologie et président de la Fondation autour de sa conférence de presse devant ba journaliste to zo extrait ya conférence de presse choisi par mon Mboka écrit de Mateta. La population qui nous suit et à tous les partenaires en particulier donnez-nous confiance. Donnez la confiance à la Fondation Jonathan Sangu. Biso to se démontrer seulement liboso nabino pour na kotali sabino de quoi Congolais il est aussi capable de transformer son entourage, son environnement, de contribuer même au processus de notre propre développement. Merci. Alors, pour na bandeko oyo bozana ba commune mususu Lemba, Ngaba, Limete, Ngalema, Maluku, partout là, Tsangu, bisika nyonso bozali. Na sengi bino pona sikoyo bo fournir effort ya koya kaka na Fondation Jonathan Sangu na direction générale provisoire. Eza toza awa na quartier vitamine 1 numéro 30 B bis commune ya Matete. Ce qui peut au lingo benga biso na téléphone, au ko benga biso na plus 243 97 82 76 398. Plus 243 97 82 76 398. Wanande ozui directement le président fondateur et Fondation Jonathan Sangu, mais à part ça, tous les numéros mususu oyo bokomona ngo eza affiché na bas de l'écran. Là vous pouvez aussi recevoir un des membres de nos bureaux. Ba publication ya ba résultat ba élection législative provinciale na masimani ba pe ya koma e betami kitoko seni apesi provisoirement ba résultat nango avec impact na idéologie élément encore signé Wilfried Samba.
mwana ya Kongo boyebake masolo ya baélection na masimani Mbappé na ya koma euti kobeta makitoko avec impact na idéologie na circonscription électorale oyo mibale ya Kwilu pe ya Nord Ubangi. Boyebake le président Seni mwana mboka Denis Kadima depuis mokolo ya mercredi asi apesaki ba publication ya ba résultats provisoires animé par sa vision d'être une CENI de standard mondial favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. La CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Masolo oyo ba élection ya décembre 2023 Abou Pia awa toyebi ke sikoyo ba députés nationaux ba kozala affiché au grand complet pour que baluka kosala musala kitoko oyo e kozala beaucoup plus na intérêt ya mboka yango pe biso. Tobetisika Kambonda. ASBL, Mouvement National pour le Développement MND en sigle avec les coordinateurs nationaux Welia Lokuli Michael Baza toujours qu'on continue na ba tourner na bango na ba district nyoso awa na ville province ya Kinshasa pour na kosala ba renforcement des capacités pe évaluation pour que 2025 Baza toujours likolo ya kosala bolamu to pe koluka bolamu ya peuple congolais en général dans la élément au signé Benjamin Kilunga les caméramans de guerre. Ndeko ya Congo bondi melangai ke musala kitoko oyo ASBL Mouvement National pour le Développement MND en sigle baza kosala awa na kati ya République démocratique du Congo eza komonana avec impact na idéologie. Bondi melangai ke na cadre toujours ya ba tournée oyo évaluation bazali kosala po baeba misala oyo bauti kosala na 2024 ndenge nini etamboli po et permettre bango 2025 va améliorer avec impact de la idéologie. Les coordonnateurs nationaux mwana mboka wela Lukuli Mikael azali toujours continuer yango kitoko ndenge kaka bozali komona bondi melangai ke après Kasavubu na Barumu bakitaki lisusu mbangu kuna na ngaba na makala kuna pe bayambaki bango kitoko ndenge kaka boza komona ola tokomi na suka ya mbula esengaki ngambo kona kita sur terrain avec mon équipe l'équipe ya ministère to solola na bino biso tozana makambo ya koyebisa bino bino pe bozana makambo ya koyebisa biso tellement que bazali na tourner moko o esengeli batambola 4 districts ya ville province ya Kinshasa baki lisuko beta dada na commune ya Matete na Kisenso toujours na cadre ba évaluation pe kosala ba renforcement des capacités na ba membre na bango de manière que basala misala kitoko ndenge kaka eza kosengama na ASBL na bango. Je vous avais promis après la descente il y aura une formation pour la commune de Limité. Pourquoi? Parce que la commune de Limité, je dirais, c'est la cadette de toutes les communes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu, moi et mon équipe, on n'a pas voulu dénommer quelqu'un à Limité ou quelqu'un à Limité pour des raisons multiples. Misala oyo mwana mboka le coordonnateur national Welia Lokuli Mikael aza kosala ya kotabwisa ASBL na bango Mouvement National pour le Développement MND en sigle bondi belanga ke eza kostambola kitoko ba commune ebele o etikali lokola ba Masina Banjili ba Maluku boyebake bino pe bokoyamba bango avec impact la idéologie la cadre toujours ya renforcement des capacités pe kosala évaluation 2024 pour la préparer 2025 ezala kitoko biso mbonda ekolo to souhaiter bango ka ba bonne chance pe to betisika Kambonda soki oyebi réellement que ozana ba problème moko zo senga basa le ba reportage moko purement professionnel ba problème lokole ya politique ya ba église to pe ba anniversaire même ya ba mariage benga mbonda ekolo agence ba kosala musalamo avec beaucoup de professionnalisme pe na ba prix moko ya kitoko to da sport publicitaire oyo proposé par moi mboka écrit de Mateta. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence,
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na television te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Congolais nyonso ayebi oyo eza koleka awa na kati ya République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kisangani bondimelanga ke na ba conflit oyo ezali entre bambole na balengola wana toza vraiment na province ya Chopo bondimelanga ke lelo ba leader na bango bakani kocha na se donc kotika ba désordre na po bazala bomoko de manière que République démocratique du Congo ezala vraiment na réussite mongo total tolanda élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo conflit oyo eza korenye na province ya Chopo entre bambole na balengola esengi penza esila po de tribu oyo bavanda na kimia bondimela ngai ke bandimi koyoka na po bavanda na esengo nyonso. Ce forum tombe à point nommé et nous sommes contents de l'initiative des autorités de la République qui vise à rétablir la paix entre les Lingolo et les Mbole. Yakoba ezake ezaka kande likambo ya mabele oyo nde ezakomema bokabwani entre bandeko na biso oyo. Par conséquent, nyonso esengi esila po kimia ekota. Konzi ya ekolo pona kimia esengeli kotia balengola na bambolo sikamo. Pour firmer le calumet de la paix, le chef de l'État avait instruit au ministre de l'Intérieur de mettre ensemble les Lingolais et les Mbole pour échanger afin de solutionner ces problèmes qui n'a que trop duré. Boyabake, province ya Chopo eza corelié, partie est, la partie ouest ya République démocratique du Congo. Donc, koyoka na bango ekozala eloko moko ya malamu pona intérêt ya République mobimba yango pe biso. Tobetisika kambonda. Soki oyebiki ozala problème moko purement spirituel la topé physique kimambangu et pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan yeba ke na nzela ba koko ekosala ke oza ba résultat moko positif dans problème ozanango. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation. Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa rangai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazwi libaku ya kokuta nangai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai. Boko témoigner le lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu. Na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga, appel WhatsApp ou normal, okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Tozana mois ya décembre, mois ya ba fête, bon dimanche que tout est comme on a 20
système ya économie mwana mboka Daniel Mukoko Samba zaki entouré na responsable ya ba entreprise o etekaka biloko ya kolia a la République démocratique du Congo abetsaki mbondaki basololi po ba prix ya biloko ekita ba prime ya pasipe ya mawasoki oké na ba magasin na ba chambre forte pe na ba wonze okosala constat que biloko vraiment ezi ascenseur de ba prix et mati makasi ya koleka en tout cas to éviter nini essayer que politicien ya biso ya Congo mwana mboka Daniel Mukoko Samba apesa ba Congolais ba promesse o ayebiki akokoka ko réaliser yango te. Toi là nous ne ba maman to pe population ba beti mbonda à travers éléments au choisi par mwana mboka écrit dans ma tête. Mwana mboka Daniel Mukoko Samba ministre économie yebake oza kosala bosoni liboso ya ba Congolais en général pe ya ba Kinois en particulier. To éviter nini pesa etindaki yopo opesa ba Congolais promesse que ba kosepela biloko ezako kita ba prix po bosololi na ba importateur ba dare ya première nécessité. Tala lelo oyo soki okena ba chambre froide ba magasin ba marché oko regretter ndenge ba prix ya biloko ya kolia oyo olobaki ekokita mais ezi ascenseur moko ya kombattre ba prix na ndenge moko ya mabeba kasi biloko ya boye eza kosala soni paspe mawa bino moko boyoka bomona ndenge nini mwana mboka Daniel Mukoko Samba aprometaka biso. Espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Sikoyo, tokende na ba marché, en tout cas okokamwa, boyoka na ba mama, baza kobetsa mbonda. Comme ça, moi, bon, ça qui mais les autres sont gâtés parce que le plus cher. Nous sommes dans le peuple congolais. Papa la biso, on a déjà beaucoup de temps. Biso. Azapo asunga peuple congolais to, pour biso to souffrir kaka. C'est le collier là. Plutôt que de ça c'est qui te va biso collier. Vous connaissez l'hôtel là, biloko collier qui t'a pris biso peut lui a dire quand ça fait mal. Les autres raté, cahier le là, cahier au somba ko 3000. Cahier somba 4000, le cahier comme 9000, cahier encore douzaine. Bon, si vous avez la barre 10 nanda, il faut somba combien pour bana wana batana. Biloko ya boye, en tout cas mwana mboka Daniel Mukoko Samba esali bosoni parce que mapo na qualité ya autorité jamais okoki ko décevoir ba Congolais boye. Soki tozali na mboka moya kitoko esengi odebisionne po osali soni na gouvernement suminwa biso mbonda ekolo tobetisika kambonda. 270 jeunes mokoka donc nombre ya bakulu na oba otikolongwa ville ya Lubumbashi po bakende na kanyama kase c'est pour na kosala musala na cadre ya service national opération oyo le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik aza kosala la tope ko betela ngombonda ke ekomisi ebele ya ba jeune utile na société to na élément au choisi par moi na boka aigri de mateta. Mwana ya Congo botala ndenge kaka baza kolata ba bot oyo ya jaune bien signé service national na esprit ya komata avion po na kokende esika oyo un jour bakokoma batu ya malonga na société pe bakobanda kobenga bango babâtisseur mais soki otali public oyo bazalaki wana okosala constat que séparation oyo epesi pasi na mitema surtout ya bamama oyo baza kolela ndenge bana bandeko baleki to pe bayaya bakabwani na bango toyebike esalaka pasi surtout soki azalaki innocent mais soki azalaki matoi mangbongi esengeli akende po lobi azala meilleur boyebake 270 jeunes kuluna oyo balongwe Lubumbashi po bakende na centre de formation ya Kanyama KCC. Le général major Jean-Pierre Kasongo Kabwik oyo aza commandant ya service national azui bango na esprit ya mateya po bayeba bolamu oyo l'état congolais aza koluka po a transformé bango bakoma bato moya kitoko. Les gens estiment qu'avec le départ de ces jeunes désœuvrés qui sont à la base de l'insécurité, lorsqu'ils partent, il y a quand même la calmie dans la ville. Le travail que nous sommes en train de faire est en train quand même d'apporter des solutions à certains problèmes. Posez-vous la question, si le commandant suprême n'avait pas pris l'initiative d'engager le service national dans l'encadrement de la jeunesse désœuvrée, où serions-nous aujourd'hui? C'est plus de 10 000 jeunes qui sont au service national. Imaginez un peu 10 000 jeunes désœuvrés, bandits, dans nos villes auraient été invivables aujourd'hui. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller
étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Et c'est de Kolanga Congo Boyebake, week-end Oyo, Bako récupérer Missou sur la ville de Kolosipo, Bangope, Bakota, na Kanema KCC, na cadre et service national, Yangope Bisso, Betisika Kambonda. Caricature ya mokwalelo le VJSD Makoko Tiri et le mona écrit de Mateta Nini pour proposer les Bisso. Ndekola ngai moto akosa yo te bamapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango bamesana na bango kobunda neti kaka bozomona iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala ya bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela eyinda oyo libala nini soni te boye bitumba na miso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure pesi tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndenge na bino epalanga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayoka kata soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato a quartier po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka vetiri donc ipona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola zaka vie sage bino moko boka ndenga zoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka yango me na bamaka bainjure boye atuka bakouple mingi boye bakobongisa baezalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka libosa balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala komportema ya mama bidenda na papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesika conseil ya botika bakama bunda misa bataka soni makasi abakisi mvula moko kati ya bamvula ozabe apesa ye mwasi kitoko mama ya pembe bozali komona ezali bongo mama yombisela Marie Claire Miclaire molongali ya papa Jean Thomas Muke ya Mekasa to pe lever la biso chikito en tout cas bon dimelanga ke kolia komela ntaba champagne kwanga mongole na pipila kubweta eza vraiment au rendez-vous biso pembo na école en tout cas to beli mama Miclaire ba happy birthday to you yepe abakesi vula moko kati ba vula ozambe apesa ye bébé kitoko shukrani la babo di belange ko lia comme la eza vraiment au rendez-vous na compte ya Benjamin Kilunga caméraman de guerre ya Monda École magazine d'actualité. Bonjour Siko, bah rappel des titres. Chargé d'affaires à ambassade à Ouganda, où t'es qu'on a convoqué par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ASBL, Mouvement National pour le Développement. Bah toujours là-bas tourner là-bas commune, à la carte de la République, la carte de ville, province, ya Kinshasa, VPM, ya économie, Daniel Mkoko Samba. Après si pas si Sony et puis bah Congolais pour bah prier biloko et ça c'est comme matin, même dans la période oyo, ya bah fête, ya fin de l'année. On a bouclé complètement édition Mokwalelo. On a allé de Walanto Kumbelongo avec un partenaire idéologique. Boye Baké Sima Caméra. Mais ça là qui toque les grands réalisateurs écrit des Mateta. Bon, continuez toujours. Qu'on s'abonne massivement à la chaîne YouTube de Monda École officielle. Sous ça, la activité, mon web, qu'on a besoin. Et les canaux télévision, tout ça, nous, spot publicitaire. Ben, sur la numéro, la besoin de Tokokita. Bah, ça, nous, reportage, je qu'on a purement promotionnel. Bon, continuez toujours compétence confesse de fidélité. Bah bonne année on y souhaité paix bah bonne année to paix bah joyeux anniversaire to paix au souhaité bah joyeux Noël et peine de Komoko Boy benga biso ba numéro auto ko de manière que tous les qui sont la chaîne partenaire na biso avec un partenaire idéologie to kuta la prochaine édition sur ce colis azongiti je vous aime beaucoup plus bye.